Bote bandeko balandi na biso ya Béton TV ndenge toyebisaki bino na kati ya émission na biso avis du public. Béton TV tolobaki tokolandela makambo ya mboka na ndenge oyo biso tokomeka kolandela ngo parce que mboka na biso toyebi tozalaki na régime ya kala tokoti na régime ya sika mwa ba réalité ezali ebele na place bacteur politique bamilobela na place bato oyo toyebi kaka bango nde balobaka bamipesaka bapoint tolobaki te il faut tozonga epai ya peuple public wana na kati ya émission na biso ya vie du public kobanda kotuna bamituna po tozwa liano ya peuple ya population ndenge azali komona évolution ya mboka ezali kokende nde lelo toza na mituna misatu tokotuna ndeko Ndombele toye kosurprendre bango awa na jardin na bango esika kani bazali na bango komedite nakanisi peut-être baza komedite kaka makambo ya mboka po baza mpe moko ya balobeli makambo etali mboka na biso baréalité basukaka kaka na mboka na biso te balobelaka bayimbo nde na mokolo ya lelo toye komona bango po tomeka kotuna toyoka nanu etant que bango baza baacteur na kati ya pouvoir te mais bazali na kati ya peuple na ngambo ya peuple toyoka soki bakoloba na biso nini. Mbote ndeko Ndombele. Mbote ndeko na ngai 9 mbote mpe na ndeko nyonso baza bongo kolanda biso na ngonga oyo eza mbala ya liboso boleka na kati ya émission na biso avis du public nde lelo na chaîne sur Béton TV toyepa na bino tolingaki totuna na makambo etali pouvoir ya sika tozali na yango na mboka par rapport à la question oyo peuple azali ko se poser nde lelo toye na mituna misatu mituna ya liboso polémique ezali makasi sur ba voyage ya mokonzi ya mboka depuis bazwi pouvoir passation salamaki na janvier oyo tozokende po bakokisa déjà 10 mois na pouvoir na bango balobi basali déjà na libanda ya mboka plus de 30 voyages pe baza kokende lisusu awa Allemagne lobi bazokende lisusu ba Allemagne français bino na ngambo ya public na ngambo ya peuple boza komona ba voyage wana ndenge nini boyebisa biso nano po peuple azolinga yeba po ezobota polémique mingi. matondo ndeko na ngai matondo lisusu na bandeko bapesi biso tango ba voyage 10 mois plus ou moins 30 voyages à vina biso tokoloba yango tokokabola yango na biteni mibale kobima ya tata na ndako biso bana tokalikilele bango ngonga te tokalikilele bango lolenge ya kobima te mende soko kobima ya tata mokolo mobimba pona pokwa nango biso tolala nzala wana esike komilikama po tokolika biso bana tokangi motema tata bimaki azongi abimi azongi tozali kososola yango ntina papa bimaki mbala ya yambo azwi eloko te abimi lisusu azwi eloko te mazali kobima na objectif moko po biso tolia po biso tofuta etelo po biso tozala malamu soko kobima ya tata ezali kobima po kaka tolala nzala tata atika tofanda na ndako toyeba nini tokosala tobata likolo ya nzete tobuka nkoni totia na balabala toteka po tolia personnellement biso wana toyanoli neteni ya yambo neteni mosusu tokoyanola ngo lokola ba révolutionnaire lokola baye bazali na ekolo ya bambuta Kwame Nkrumah ya bambuta Sankara ya bambuta Lumumba ya bambuta Muse Kabila ekolo ya Mfumuki Mbangu oyo balakaki
baindo bakomisalela biye biso bazena biango posa wana nazongi sika motei ya bato molakisi ya bato kiboyini président zeko kenda epai ya ba français epai ya ba américain epai ya ba belge bisika yonso zeko kenda mais ce que atalaki histoire bato yonso bakendeke epai ya bato wana basala nini na bamboka na bango te baservaka kaka b'impérialiste bato wana bayaka vers ba pays africain non po ya ko développer non po ya ko rendre ko pesa bonheur moko na ba pays afrique mais bayaka par contre po intérêt ya bamboka na bango po na métier ya pauvreté na bamboka ya Afrika po soko kei na France ndenge président Félix Tshisekedi a kokenda na France a kokenda na Allemagne a ko traiter na bango te lokola partenaire accueillir pas na bango lokola esclave accueillir pas ya maître donc niveau ya coopération et c'est déjà na bokaboni wana esclave na maître otobo sanate esclave azalaka na ba droit azalaka be na ba devoir esika wana na bandeko bakolanda biso bayebisa président Félix Tshisekedi azonga na mboka to solola a conscientiser population to sala bilanga na biso to zena bato mbongo to sala biso moko investissement na biso makeba kuna po baze ko considérer esclave matondo mingi le konombele to landi biyano na bino mais to lingina to yeba ezalaki baasi na bino parce que l'émission na biso ezali biso toujours kana mituna to komantaka mituna biyano ya bato te yano ya mutu ezali yano na ye ndenge pe bato misusu koyamba kaka na même question bakotakisa pe bapoint de vue na bango tolandi bino na bokebi bandeko pe oyo balandi biso balandi basocialité mais tosentir bino lokola moi prophète po chute ya nona bino yango nde ezokende pena na deuxième question na biso tozoyeba te toza mpenza baesclave toboni po biso awa Afrique azali continent oyo plus de 50 états mais toujours ka ba sommet ezo salama et puis Afrique te mutu azo bengisa mais bazo bengisa Afrique oka pays moko et yambi Afrique mobimba pe si ba injonction ba instruction tout qui kalaté ce qui n'a pas sanité année passée tout début année oyo sommet Chine Afrique nyonso ba konzi nango ba kumbami ba keipo ba yambama kaka na mutu moko président moko ya Chine ayambi bango ba lobi batali ndenge ba kopesa aide pays moko ndenge na ko aider continent galate nini sommet zogi États-Unis Afrique France Afrique Yasuka weti ko salama wa Russie Afrique ndenge ni bakoyi ko toka biso en bloc boye na ba pays moko bino batu oyo bozo tala non na ngambu ya mikili yango bomeka non ko limbola po ezo lekela biso makasi ndeko ngai ngala nzumbu bandeko balandi pasi po jusque là moindo azena ino inconscient botuninga motuna moko vraiment très profond oyo eza interpellation na bandeko baze kolanda chaîne na bino ya sika Béton TV bazo mayele pasi po zenini ba émission ya boye et souffraka na malnutrition bango balingaki to balingaka ba émission oyo fille moko azeko panza makolo na chambre ya hôtel azeko la kisa bango ba position yango wana mais ba émission boye bato balanda est-ce que peuple congolais plati ya kaka est na politique ya France pour l'Afrique est na politique ya États-Unis pour l'Afrique est na politique ya Belgique pour l'Afrique est ba pays tango nano $1
et c'est qu'il valoir 1600 francs congolais. Cela explique que un Américain vaut 1600 congolais ou 1650 congolais. Déjà na mbongo wana na nini ya mbongo wana ezeko la kisa combien tosé l'autre côté soko un Américain $1 égale à 1650 francs congolais. Un Américain vaut 1650 citoyens congolais. Ou bien sommet Chine Afrique pays a engagé toute une dans le bani pays engagé continent mobimba et ça la terre ce pays est engagé moitié à continent mais pays est engagé continent mobimba Angola Alaki République démocratique et puis pays wana à s'autoproclamer à se prononcer yenda ko financer ba pays africain mais en revanche il y a ko gagner. Est-ce que tout ni bango ba pays wana po bazwa monopole wana ya ko telema liboso ya continent et bandaki ndengeni soko Chine telemi lelo pour la révolution ya Mao Tse-tung révolution culturelle oh Mao Tse-tung salaka bazonga ki kati na bango nini toko sala potolongwa sous colonisation babundi bafandi babandi na bilanga bashino balia mochope bashino balala na bandako ya babambu bashino bamela mai na mankasa ezeko daté un siècle passé te awa récemment mais lokola bazonga ki kati na bango ba se consorter ba considérer ba valeur ancestrale na bango lelo Chine azeko loba États-Unis akoloba te soko Chine lobi Chine ye wana azui Afrique en otage pour tous eko kende sika wana yango toloba ke sika to shitaki président Félix a comprendre ba tour yonso azeko kenda ko sala libanda ezena tour mon côté ko kumba bolamu na peuple na yo hier atelemeli étant président bato wana yonso bakoluka bolamu ya bango peuple chinois mais batalaka na ino bandakisa ba chinois oyo bazena magasin awo bafutaka ba congolais comme bongo soka ko traiter na président Félix Tshisekedi akosala nini pour la République démocratique ya Congo te bato wana ba miti ya ba grande puissance batretaka na biso kaka étant ba esclave azalaka na ba droit azebe na ba devoir ba ye po ya ko exploiter République démocratique ya Congo po bazalisa ba mboka na bango ba grande puissance bazala mayele po Chine pe malembe akoya ko kumbela bango religion malembe religion wana yango ko zalisa lisusu afelika ba esclave lobi ba ko beta biso fimbo po déjà ba chinois ba komi pe ko beta ba yino fimbo matondo mingi to zali kokoba toujours sans commentaire na biyano bino moko bosili kopesa na kalisi bandeko baza kolanda alors pona koshukisa po biso tozaka bato ya mituna misatu toye na eloko oyo tolandaki bino dernièrement émission moko bometaki mpe kosimba ete moto moyindo alingi bilatalaka surtout na niveau ya poto griffe boye toprofite toloba boza très bien habillé tozomona wana na kisongisongi na nga na kengeli mpena na nsima kuna namoni griffe confection monzoto mais kitoko makasi toyebi te tozali polémique moko tozomona ezorenie na réseaux sociaux par rapport ya Louis Vuitton auti kosala jaquette moko nga nazobenga valise portable valise moko bastar bazolaka na nzoto ba poche kiliki donc wana so ngo voyager esengi nango tomema valise olati yango kaka okotisi biloko nyonso ya voyage donc oza na ntina ya bagage à main te eza déjà na nzoto okei nango mais bato bazowela yango elamba wana ezotekama na 6 000 € la pièce mpe kose vante nango na bato mosusu tomoni basombi yango oyo en réalité otali ye moko otali mpe famille na ye oyoki mawa me 6 000 € mpona elamba moko oyo personnellement na mona ngo peza kitoko te eza lokola donc
ndenge ka biso kokendaka misala ozwi comme à l'école na yo tie sacoche na mokongo te to olati yango na ndenge ya liboso donc eza lokola olati sacoche na nzoto Louis Vuitton wana soki tozongi na histoire bazali parmi basociété oyo ntango baza koteka biso na lokola banyama baza koexpose biso na bamusée mpo bato baya kotala ye mpe azalaki na stand na ye esika mpe bazoexpose bayindo lokola banyama l'esclave na foire ya koexpose bato me tozokende kotisela ye bambongo e depuis bafoto ebandi ya jaquette wana ebimisika namoni na foto ya mundele moko te alati yango me toza na bagrand couturier na biso awa tobande lisusu ndenge bolati wana kitoko makasi me toyebi te bastar bamonaka confection monzoto te bolobi ndenge nini ndeko na ngai mopanzi sango on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée moyindo azali mobanda moko ya kopola eloko yango nga nazali komona yango lokwa bajakete ya bato ya presse bareportere balaka nango ezali na bapoche ebele mpo batia bapare ya foto batia baflashe batia bacarte mémoire nayebi te mais yango tolobaki na bamanaka mosusu partout tolekaki madofolo yeze na basorvo ya bato ezalaki wana efalaki bakonzi ya mboka babandela moto yakei kosomba pièce wana na 6000 euros ya sombi bapesi ye mpe misolo ya publicité te ya bandi kosalela yango lisusu publicité te esclave pas esclave ata maître apesi yo velo ebuka na bapine ezali malamu Gianni Versace afingaka bayindo awa alobi na bango meme nasalaka bilamba na nga mpo ya bayindo te me tomonaka bango bamusicien na biso bazali kokumisa Jules Ecclesias awa bazali kobeta miziki awa alobaki miziki na nga nabetelaka yango banegre te me bato babetaka Jules negre azali na droit te azali be na badevoir negre azali na droit te donc bilia na ndako ya maître ata basangiseli yo pondu na madesu fufu na loso sani moko oze esclave oze mwana mosala okobetela yango tolo soko okende nango na ndako okokumisa wana uti pa ya patron wana biloko wana yango wana moyindo na bandeko baze kolanda biso ndenge ndeko alobi tobendi suka tokopesa toli famille pauvre vie misérable mozali koluka kosala apparence moto oyo alati lolenge ngai nalati boyo teni africain kiboyindo nayebi te na moto alati soko valise ya nzoto ebele ya bapoche neta azali kokenda kosala kotourne clip azangi bavalise atiti materiele na kati ekoservire na nini boni balataka suka na bango batiaka loboko bafie na biso bakini questeur batongi na retard po nini bambrasaka molato parce que comportement ya loposo pembe enseignaka biso pete enseignaka biso te po nini 6000 euros il faut pesa folie epai ya moyindo mais mondele soko azali na 100 000 euros ezali chiffre d'affaires alati mais botala moto asala Facebook botala garçon asala Facebook namona ye na ino na kwiri ya 10 000 euros ta mais c'est un millionnaire botala Bill Gates aso baladaka na balacoste lemba mais c'est un millionnaire tokotanga banani mais po nini pa ya moyindo alakisaka be bourgeoisie na apparence mais réalité nezalaka autre bakenda mikili ya poto awa bamboti na bango bateka mapango lelo soko bayawo bakozala nesika kolala te ata wese batonga te ebele bazali kolata molato wana bazali kolakisa griffe awa epai na bango bakotaka wese ya jubu mais tozongela conscience tozongela bavaleur na biso 6000 euros investir na bomoi na yo
investir na bomoi na yo loposo pembe atali étude atali vie ya moindo uta la nuit de temps yango azali komanipuler bino lokola pion ya dame akosala molato oyo ye moko akolata te oyo bato na ye bakolata te eze nango mpe même pas na valeur wana soki olati Louis Vuitton wana lelo 2019 na 2020 ezali kosila valeur mpo ezali collection 2019 okoluka su 6 000 euros okoluka su 12 000 euros eloko bakosala te tozala mayele moto akwei na nzeta mbila na tongo apesi bayeba koya na pokwa mayele matondo mingi ezalaki esengo wana tosilaki koyamba ndeko ndombele botale mobundi monene ya bavaleur ya loposo moyindo yambo tokabwana toyebi te soki bozali eloko bokoki kobakisa to mwa liloba ya koloba par rapport ya passage na bino na kati ya émission na biso avis du public na Béton TV nde tokokabwana na maloba na bino un mot na avis du public Béton TV bandeko boko bakolanda émission ye po bamanaka yende kopeseke bato mayele pe bwanya bamanaka ya kolanda yango yo motolandi okoki ofanda na bana okoki ofanda en famille o se gêner te na esiko koma mal à l'aise oluka kotia ba casque na YouTube po maloba ye ezeko bima na émission mosusu ezeko landa ozeko banga mwana na yo alanda te bo décourager bato wana ba kolobaka ba bêtise bo te ya bango indirectement bato ba kosalaka ba vidéo ya ba porno audio soko ba porno ndenge nini wana bo décourager bango po bato wana pe na kotunaka bana na bango lobby sima ya lobby soko bakoti YouTube bakotala ba vidéo ya mama na bango bakoma kosala na botel lelo bazena no bilenge bazena ba tonte d'âge temps musuno ba botite lokoso ya mbongo bazeko loka ko séduire bato ya mikili ya poto bongo lobby tango bana na bango bakokoma mesure ya kokota na YouTube te bo décourager bango bolongwa na ino na mokili ya manger baiser et boire bozaki na mikili ya poto te to bozena mikili ya poto te po soko boyawa bosala liste bozeko tambola na calepin journaliste on akana ye journaliste on amona ka sous-vêtement na yeza ka rouge fona mona ngwa lai jour te yango te investissement ezala po ya lobby na bino po ya lobby na bino boyaki awa bolali na bango bolei ntaba ebele bosongaki na ba maladie ebele bosongaki na ba infection ba bibo eboti bino na mipende te pesa bino mayele moto akoki ko investir na bolumbu ya basi te moto akoki ko investir na ba société brassicole te investissement c'est na ngambo mosusu ensemble nde tokotonga République démocratique ya Congo mais na bolumbu ya basi te na milangwa te mais na mosala matondo numéro de contact pe bambote soki ezali baye balingi ba contacte biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 topesi mbote na bandeko yonso bolandi biso oyo bayebi biso na baoyo balandi biso po ya mbala yambo mbote na bino tokotanga te po eta dezengonga tokomi penza na suka me na bino yonso biso ndeko ndombele tolobi tokolingaka